côté que confiance à Salango, au Lobango, bon, maniqué, to l'ingéléga n'engwana, to l'ingéléga bongo, to na choité. Mague bilobela na wana. To ande wana biso to boa kaete, to l'ingéléga n'engwana na choité. Yé moko fur et à mesure à changer na ekaka, à changer. Comme mobile R9. Wana vraiment, bien vie privée na bango to kotate, mais comme na ba réseaux sociaux, ne to commenter bon. Ngala mona nga théâtre, na mona ngolo mo théâtre parce que mobile vraiment kolela mo de wera ba mona mobile la pa pamba te kolela mo biso to yela biso ke mo mi passa boyo ozoka passe mais na ko bano bimso na ba réseaux sociaux ba na loba o ya zolo bana charisme ga na garder ngo me passe na nga na zolela nga mo na ba master na nga o ba pire nga na o partager on na bango ngala mona ngolo mo théâtre mo ka ba clôturer ozo comprendre. Fali azamutu oyo il faut pe ayoka ba remarque. Manix a sali remarque et pas Fali. Ça c'est une bonne chose. Warrior bele ba sepela. Non, ba warrior wana ba conscienté. Warrior a conscient à sepela, ba pe ça rappelle Fali mo ba remarque et ça la bien. Et surtout que batuna yo moko bazolo banayo. C'est bien. On est constant oyo Manix a sali. Vous comprenez? Donc c'est normal, c'est normal. Il fallait un moutou, ce qui a le place et marché, ce qui warrior, il faut que le banaye vérité que boye. Balobi Kin France Télévision n'est ma cam. Aux besoin de film bien, autant la émission bien. Kin France Télévision n'est ma cam. Chaîne Moroya Kanda. Aïe. Balobi soto lo ba minte. Nous salande ma cam. Abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge Béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis la politique, masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zonge pas ba congolais. Nous avons la personne à mon master mo ça la même émission trop bien. Yannick Wenge Yannick Wenge yonde makam. Kin France Télévision n'est ma cam. Salande ma cam. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bonsoir. Vous êtes connectés sur Kin France, télévision, meilleure chaîne d'actualité. Merci pour votre fidélité, vous êtes tellement nombreux. Vous êtes en train de suivre à travers cette émission Jeep ya Vérité, présentée par le vôtre Yannick Wenge, Moto Oyo Atonda Nakati Nakibonzambe. Merci de s'abonner, s'abonner, aimer, partager. Merci beaucoup dans le boss Pladichi SB Africa Cuisine, restaurant Oyo. Bande ko ba congolais ba sepela ba olia en tout cas ba mela ki toko o wapi nakacha SB Africa Cuisine Afrique du Sud et pourquoi pas agence Nola NG Business Solutions. Il y a les boss Obed Nzaou Nouvelle Énergie. Mesdames et messieurs, à travers cette émission, j'ai ça pour vous le vieux héritier Mouki. Avec lui, on va essayer un peu de parler sur l'actualité musicale au Zali Koleka Nambo Kanabiso. On veut bonjour et bienvenue. Ouais, bonjour Yannick. Et bonjour na balandinyo surtout la chaîne Naduno et na repère ça peut bonjour na muninga na mo en Afrique du Sud Dodi Zakwani en tout cas na pese ba mbote belé ko tazali. OK, merci beaucoup ba sango zaboni ba te belé mo mikolo belé ba ndeko na biso ba moni li souté ba sepela ta na yambaki yo boni ba sango ça. Ouais, ça va. Na sala yi mo déplacement na kende Matadi et moi na ngali boso mobali auta obala. Jani, en tout cas, Jani, Kouabi, na mon si na ebeni, na sali, na pesi ba mote côté bazali, et yango estala ki mo absence dans mikolo to leka. Merci beaucoup. Maintenant tout le monde Manix, moto azaki avocat, il y a Fali Poupa ou Fali Poupa memai na poto. A tout ça la déclaration moko que non Fali mabe na enda binara trop aye maramuke. Par rapport à la déclaration ana bino mono. Bon, c'est normal, azamutu. Eza constant na ye o ya sali. Toko tenir rigueur te ngela que ça peut être que soit lobby ngwana ki yini Fali. Non. Netinga naza contre ba propos na ye pourquoi parce que na kotala ba concert a Fali banzembo ndele ka belé ke ba seben. Au mona ma banzembe belé ba seben a proclamer même sur 3 génériques mais azana ninga betela ngomna betina première partie ba beti générique. À côté deuxième partie, à côté générique et Nasuka va clôturer. Vous comprenez? Fali azamutu oyo il faut pe ayoka ba remarque. Manix a sali remarque
et pas Fali. Ça c'est une bonne chose. Warrior Non, Warrior on a conscienté. Warrior a conscient à Sepela, Bape ça rappelle Fali mo ba remarque et ça l'a bien. Et surtout que Batunayo mo bazolo banayo. C'est bien. On est constant, on manix à Sali. Vous comprenez? Donc c'est normal, c'est normal. Fallait à Moutou, ce qui a le place et marché, sur la warrior, il faut que le banaye vérité que boye. Et qu'on permette à changer. Et qu'on permette à avancer. Vous comprenez? Donc il y a un mail ici que Alingara Fali. Pour ceux qui vont à lobby, bon dossier Alingara Fali. Merci Batou Baibele ba otala biso sikoyo to na yambaki yo olobaki mama nike. Bato moni mami ke na mobali na ye komi ya kofingana, mobali na zalaka wa R9 komi ya bakuti, mambe bele yo za prophète. Bon, manike a petite mon alingage mingi parce que ba réflexion na e na santaraza azana intelligence mais ye mo ya ko bebisa na ba bloka mike dernièrement dans notre hôtel sous Babia Kofi Azaro bimana ye bloka bongo Babia bobotine bana bazali et puis on a preuve mon côté que Kofi Azaro salango olobango bon manike to lingelega ndengona to lingelega bongo to na choite mage bilobela na wana to ande kona biso to boa kaete to lingega ndengona na choite ye moko fur et à mesure a changer na ekaka a changer on mobile R9 wana vraiment la vie privée na bango to kotate mais comme na ba réseaux sociaux nde to commenter bon ngala mona nga théâtre na mona ngolo kwa théâtre parce que mobile vraiment ko lela mo de wera ba mona mobile la pa mbate ko lela momi biso to yela biso ke momi pasa boyo ozoka passe mais na ko bano bimso na ba réseaux sociaux ba na lo o ya zolo bana charisme ga na garder ngo me passe na nga na zolela nga mo na ba master na nga o ba piringa na o partager on a bango ngala mona ngolo kwa ma théâtre mo nga mauna bango c'est intéressant à vous mater donc na mona ngolo kwa ma théâtre. OK, comprenez vraiment mesdames et messieurs avec le vieux héritier tozo mekampé to solo la sur actualité o ezali koleka na moko la biso to moni batu balobi grâce ya Fali Poupa ne héritier watana bazui à peu près 40 visa 3 ans 5 ans grâce à Fali. Est-ce que Fali batu ba avant de viser bien na Congo o toza o faut consulter Fali pour nous aura visé comme non, c'est faux et archi faux. Watazu ba visa na ye parce que dossier na ye za clean na niveau ambassade. Azana ba contentieux et ba landeli makam na ye très bien ndé azu visa. Les années mon pénal qui n'a pas gaz ma wete a donné plus de 30 de visa pour azana ye clean l'ambassade. Les até grâce à Falité. Ga nani Fabregas abeta pas beta 12 té. Fabregas ndé azagi na ba contentieux na niveau de l'ambassade. Aouta osa tourner na poto plus de 80% des musiciens bazonga raté. Nyoso wana créer un problème. Vous comprenez? Il y a peut-être que bongisa yi côté wana bienté, il y a de sali et que ndenge ke wana. Mais ça na ngona main noire mon côté et ça peut-être que o Fali ndazo favoriser ba héritier batu mususu té. Ce qui dossier na za na bien, ba opesa au visa. Atali pasteur mo lobi Nzembo 207 Fali bando voke babilima ezandoki ndoki mambebele bele Fali azala bakiza za kwa mfute jeunesse congolaise za totala elobi na butu na habité Nzembo 207 wana bino bomona bon Nzembo lelo Nzembo kalati Nzembo kala banda kala watang bakene ba embango alobaka te kaka lelo oyo po zo sa succès ndazo lobelango alors yé pasteur wana soki alobi ke Nzembo wana eza Nzembo bilima Nzembo kisi donc c'est que pasteur wana mutagwa pondeni ya bien donc c'est que yé pas za mutu lili donc wana za ba distraction les gens aiment toujours parler tout le monde a bango ba bimake belé oya ko bimake Fali ngam na pesa ye bakisi po abeta stade de martyr oya ko ya ke faire ngam na sayela ye boy oya ko ya ba venturier ba frapper to yebi na biso bango et là le ko to pesa importance c'est ya Nzembo et mbama nango déjà kala et Fali ay ko remixa on a René et pesi ndenge pesi wana
et ndenge bilima eza banzembo mosusu bayembaka mo na bavillage même baotraite motu baosalisa ye oka bato oyeba banzembo moko boye eza koka banzembo évocation ozo comprendre alors banzembo wana te oyo bayembi na René wana et tokoti na mozindo te parce que toza vraiment bangala te mpo toyoka liloba moko ndenge lobi mais eux ont intéressé biso za folklore wana folklore mongo yango nde intéressé biso makasi. Voilà, tout le monde a soldat qui a fait rigoler quoi annoncer ouverture à billetterie à U Arena, mbalamoko sur 5 jours, 6 jours soldat et salami mais seulement polémique. Badoualobi fait rigoler l'artiste le plus populaire dans la mission sur Congo. Non, ceux qui a sali sold out à solo. Bravo to. Ceux qui a solo. Ceux qui a sali en vraiment vrai. Na configuration oh ya robetela. Bravo, c'est le Congo qui gagne. Vous comprenez? Donc tokoki ko sala la comparaison na mutu oh ça sala déjà té. Vous comprenez? Mutu oh ça sala a sala to mona eleka. Yozo ya simanaye lukape o sala bien. Mais trop ba lokenda na ba comparaison mo boyete parce que et quoi arriver que okuta na contretemps. Ba contretemps pe salaka. Vous comprenez? Et salaka loi de la nature, on na mvula, on na problème on boye pe si boye et salamité au moins ça là bien té. Souhait na biso zali que faire abeta concert wana pona ebika robeta ngo et le ka bien. C'est toujours le Congo qui gagne. Musique à Congo nezo kende liboso. Mais ba polémique o zanga nango tina nini oh non ya sali boye ya zongisi boye ya za le plus populaire yé boye. Ça ne sert à rien. Donc il a beau dire que tu mets ta soeur Manika Koufeli papa moi na ya soupa. Akufa ilo. Manika sana ya kuna ya sani ba vidéo on la que ça coûte biso mobile la sika. Bon ça non normal les aliwa ça pour na mutunyo surtout. Siko to lo banini Manika mtaleki ngala ko papa moi na vraiment mais hier c'est plan na. Ngala ko comme na niveau on a penser que Manika ko sala papa moi ani mabe. C'est tout à fait normal que babota na ye mais bazala sous na relation té. Baboya na bango tanga kufivi ata yo mo baboya na bango manika osala vie na ye pas osala vie na ye ezo dépendre kaka na éducation ya mutu mutu mususu akoza reconnaissant alati mo attitude moko par rapport ya reconnaissance à mutu o bazala na ye mutu mususu pe il s'en fout babwaki yango alekisi yango par rapport à ndenge bozaila na ye donc liwa eza pona biso nyonso ndenge Mimi Chikeva kufaki ndenge pe mobile maniki auto kufa ndenge pe ngape na kufa un jour ndenge pe maniki akufa un jour to linga ko chaka mingi liwa na mutu abatute apparemment na kisasa ndeso mutakufi donc ya ba polémique ko bat ba ko loba na liwa ndenge akala ndenge zalaka question mutakufi boko moi mais lelo liwa comme le roi fête na ba famille non na ba famille musuze comme le roi fête mais eza du mingi na bino bataba réseaux sociaux. Le fait ya koluka kokota ba vie ebele pour moi le contre kota mutuna mutu akoya na ndenge alinga pesela ngo moi en plaire pour azala suivi. Vous comprenez? Oh na koluka ko pesa en plaire wana pose la suivi oko bunga na maloba oko sa eloko mongo o eza vraiment digne attitude ya matanga te. Vous comprenez? Donc c'est ça. OK, merci beaucoup par le président de l'artiste Montana Kamenga oyo yoza manager na ye santé à Montana ezokende ni santé à mouvement à Montana ezokende. Ouais, Montana ça bien makamno tout carré opéra sommet le sommet na pesi dans mbote koto zali na pesi Levis Kenga mbote na pesi Godard Kenga mbote na pesi Douve Moweni mbote et puis na pesi Benji Garé moi mbote le bateau na sur la tangi eza bateau yo bazara tout autour ya Montana na Olivier Mbemba quoi bazara tout autour à Montana on a pesi ba mbote Montana ça n'est bien to zaki na matadi akina ça moi ba playback et peut assister na libala mwana et tozonga ki na ye aza na studio et semaine prochaine azonga poto pour qu'il continue pe makamsu na mikili kuna donc c'est ça mais groupe de malamu makamutu eza nango vraiment carré donc makamutu carré et tuzo bundaka kande na ipsa bino ke lelo ba producteur bazala raté biso bon toza au four et au moulin bozu moi le cotro boboaki na studio bozu moi le cotro bo créer moi clip alors tant que si ça makambu nyos de réunir ba bloko nyos tout ndeto ya robeta no solo solo ya agenda album ne oazo sala alingi vraiment ko loba mingi te bazo loba trop mais Montana loba raté Montana bimaraté aipse
ayebisa manager na kobima pona ya koloba nini nga na kobima tant on a reçu clip na nga liboso tant on a aussi album na bimi pona ba na ko expliquer ba tumakambo na zo sala mais du fait que na zo travailler nanu na zo mona utilité ya koleka leka mingi na ba chaîne oya koloba n'importe quoi te oya koloba pe belé mon européen robetsa ba tumusuma baku na sala ga be fort na si ça travail na nga so na vidé travail nesiko na ko banda koleka na nga de temps en temps. En vérité le ba producteur comment copie ya musique et beba pourquoi ba producteur ba olinga ko aider sous ba artiste musicien te eza dit à quoi polémique musicien ba ça sous ça malamu te to eza to baza déci par rapport au moment où ça bien ba musicien. Non, eza dit na polémique te eza plus dit dans système à téléchargement où il y a na internet. Voilà parce que à l'époque tozo bimisa ba cassette, tozo bimisa ba CD. Lo ebimi ba na marché mutabat baza au somba. Lelo oyo ekoma ke nzembo ebimi yo téléchargeango oko tindela nga na ko tindela ye ya tindeli ye ya tinda tindi et panzani mokili mobimba sans pourtant bo dépenser. Vous comprenez ce que le producteur sera produire muto a gagner nini. Yango moni que système comme plus côté dans la plateforme. Dans la plateforme bateau baza baibi mangambango effectivement ba se retrouver ba dans la plateforme. Bateau ba maîtriser ma cop en côté et moi mon boulot. Et loko wana nde sala que ba producteur bazonga moi sima. Pour obimsambo on a 100 000, 200 000 et après on récupérer l'eau au côté. Au monte que cop ça olala. Mais à l'époque, c'est un CD. Nombre de CD n'a pas imprimé autant de CD. Sur une machine, autant de CD multiplié par autant de prix de vente. Au début, déjà, qu'il y a un boy. L'eau est kebo, Aujourd'hui, on physiquement. Et un peu physiquement. Raison pour laquelle le producteur Wana Bazalé copie sa musicien a biso ba disque d'or. Pour le producteur a dit déjà 100 CD. A 1000 CD, a autant. Donc, ça il a imprimé les disques d'or, na remettre. Vous comprenez? Mais les lots n'engagent ma solo comme là internet et ya ekota makamone comme là c'est difficile producteur à bimsambo on est pour na retour à gagner ni peut-être ma production scénique nous devons préférer mettre ça bino pour dire au teka tout ça banini mais oh vraiment ya ko bimisa album et comment compliqué voilà deux amuto kenda rapé ba 1000 kilo kenda rapé ba 1000 kilo zongara lelo ndenge affaire combattant sili musique ezongi na poto ba mise ba ko se produire à l'aise et ça. Non, en tout cas, les combattants peuvent avoir conscience. Et malgré Tamoulaï, on a des résultats comme tel, vraiment, et monanité. Et les musiciens, Néo, qui bèrent, et les lots, Dieu merci, que les combattants, Batiki, Banama, ils ont c'est bon, hein? C'est bon quand même, ça lui bien dengue, les combattants battent quand même nassé, et puis Banama, ils ont l'hélicoptère. Ils ont fait une musique. Papa, entre faire et Fali, na beta qui bosse na poto. Fali beta qui bien te pour ba combattre, ba déranger, qui ba kanga, qui ba tumba, qui me faire beti bien, ba yangwane la qui que faire ni azon. Non, wana izaka bato yo, ba lingi Fali te quoi. Ba linga ba luba mabe pour na Fali. Fali abeta qui New Arena où il y a 40 000 places. Où il y a monine concert et les kaka. Bato bakenda ça les agia utonda et abeta concert na eti na suka. C'est vrai sécurité zaki makasi po na ko éviter ba combattant baya ba sala désordre tellement tant abeta arena abeta on a ba condition moko bien té. Azo beta kuna bazo beta bato bazo tumba tout ça. Alors oh ne mundela monaki il faut mettre vraiment à disposition en place de façon que mabé et yate. Donc moni ba bimisa ki mbila ne ba bimisa ki mbila ne wana. Mais logiquement parlant mutazong si ba concert na poto eza Fali. Pour Fali nda beta ki liboso. Ce qui concert a Fali e beta rate ke ba combattre ba telemela ngo, mais le faire pas nga beta te, mais le fabrica ça nga beta te, mais bango nyoso ba beta te. Parce que combattant nga zalaka na force wana. Mais du fait que Fali a beta ki et ça peut loko elembisa ki moi ba combattant. Ba mona ega ke bo Fali so ba beti. Et pourquoi toi empêcher faire et pourquoi toi empêcher un tel, toi empêcher tel. Donc tu tika bango kaka ba beta na bango. Vous comprenez? Donc logiquement parlant mutazong ça ba concert na poto eza Fali.
Ok, merci beaucoup. Moi, vers la fin, n'a évité message bandeko ba congolais ba retenir ni na passage na yo na kati ya Kin France mokola lelo. Non, on féliciter héritier Watanabe na gaz mawete ndenge bazu ba visa bazo kebeta na poto et to senga na c'est comme facile. To senga non, visa za nango facile to au respecter makambo yo bazo senga na ambassade. Au futika 80 € na yo au bapé sur visa extrait de compte na banque makambo belé ba senga ba prise en charge ce que biloko tout wana za reni ba opesa yo ba ko pesa na bango yo sans problème. On comprend? Ba opesa na bango yo sans problème. Mais ce que ba biloko tout eza renité ba opesa yo te. Alors yango ba pimela biso mingi ba visa parce que ba biloko ba senga ezalaka vraiment renité. Donc c'est ça. Et na senga kaka na ba master tout ya diaspora, ba master tout ya mikili ba soutenir Wata, ba soutenir Gaz Mawete pour baza ba musicien Congo. Ceux qui les ba bête musique et l'équipe bien, c'est le Congo qui gagne. Donc là on a le bagage yango wana. Voilà, merci beaucoup. Bambote na opesa et pas ya grand frère na Japon. Ya Shakito na Japon, na peso bambote belé na Claude Mundele kuna na Japon. Bambote na bino et na kata Londres na moni ya Guilé ba force. Et Sam Kunku le nécessaire à Londres wana na peso bambote belé et Thomas Mbouya très important bambote na yo et Michel Ochudi chez Tessali et Master Nanga Blaise Genda na Alfonso Tangu na Londres na peso bino bambote belé et Dodi Mukamba na Suède et Dodi Mukamba na Suède na peso bambote na pesi Jean-Jacques Lembe na Canada na Bebish Minzunza et Dodi Zakwa en Afrique du Sud, Masalanga en Afrique du Sud, Dodi Zakwa en PC Mbote, et d'Invoama, na Germain Kitoko, na PC Bambote Belé, et Kababel Togo, Aigle 1, moté ma mère Abou Pianret à Suisse Wana, en tout cas Kaba, même moral, il y a Diogène, tous en absent même moral, Nayo, et les grands producteurs Big Antsumbu, Natala émission Yaya, en tout cas émission Kitoko. Tous en même moral, il y a sous les Bouangala, il y a Jean-Jacques Bouangala et colonel Freddy Lumbuena Dio, Motema Mama Fati, na Pesio Bambote Belé et Fourmine à Liège, Motema Florence Saya. En tout cas, na Pesio Fourmine à Liège, Bambote Belé, Motema Florence Saya, Bambote Belé et Namoni William Manouana. Papa na 15 gosses à Strasbourg. Et papa Aimé Hébert Mukelenge, maman Del Mwanga et Alain Bouya de Paris, Mamote Nabino. En tout cas, Venanga Taï Sentima, les grands opérés, Robo Sanagayote, et Godard Gengamo, et Douve Moweni, et Jean-Flix Bassassal, Mamote Nayo Ebele, et qui encore Jean-Flix Bassassal, et bienvenue de Gabonia, notre grand frère propre Taï Sentima. Les grands opérés, oui. Et Nakobo Sanayete, Tonton Bangu, je te salue là où tu es. Et Levis Kengamu, na Pesio Bambote Belena Benji. Et pour la Souki Sanangaï, Anthony Herman de Bundes, Maître Jaguar, Makanzu Mote, ma mère Élysée, na Pesibino Bambote Belé. Et ma fille Thérèse Amivela, Erli Mwanga et Jani Kwabi, na Pesibino Bambote. Ciao. Voilà. Merci beaucoup, mesdames, demoiselles et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était pour moi un grand plaisir de recevoir pour vous le vieux héritier Fouki dans la crèche Place au Batouba au P Makitoko, Yarome les Ali, moi Chamba Kitoko Vandi, donc aux Ali Mobimba. Merci beaucoup et bon séjour à Chinois Kayumba, Malembele ici à Kinshasa et pourquoi pas Elima André Mekato, Elima Souka, le président André Mekato. Dans le Bumbashi, bon séjour à toi et na pesimbo de susu na venanga Vuluzi Igengunda Vuluzi Vuandu Nzambe Abakongo, bon séjour à Lubumbashi et bon séjour le susu na bino tout bota de retour yo ya Johannesburg Darli Liwia, bon séjour à toi aussi ici à Kinshasa et pourquoi pas na pesi mbote na SB salon SB Cuisine Africa les boss Pladi Chiyoyo restaurant VIP dans la Yoville et pourquoi pas agence Anola NG Business Solutions, il y a les boss Obed Nzaou Nouvelle Énergie au Tchébilo Lelo
lobby et commis Kinshasa. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. D'ici là, portez-vous bien, avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao. Balobi Kin France Télévision ne makam. Oza bezuta ba film bien. Otala ba émission bien. Kin France Télévision ne makam. Jeune moko ya kanda. Aïe aïe aïe. Balobi so tolo ba minte. Musala ne makam. Abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge Yannick Wenge Béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique. Masolo ya Congo, masolo nenge Congo zonge pas ba congolais. Nous avons la personne mon master mo sala na émission trop bien. Yannick Wenge na la Yannick Wenge yonde makam. Kin France Télévision ne makam. Musala ne makam.